que plus original en mode 4G, différence entre ba professionnel na ba amateur pe ba kolo eloko na ba oyo ba lokoti yango na nzila ezali toujours kaka ko continuer ko mona na kasi motuno ya lelo uti bongo ipa ya nani bolanda pe tozwa leso eloko eza na mote bulu yekende kindoki kati na nkolo mbote ngai komona ngai seda lelo ngai pele ngai tuna question na bulu yeki RTNC na mulai na ngwela ksaka nini bo répondre nga RTNC elaxi nini elaxi TV public national RTNC na mulai na ngwela ksini Radio Télé Congo Congolais bongo pe Tonite ba RTNC et la Kisinin. Bon RTNC on a évité sur la Kisinin. Bon ils a bon on a évité ils a l'autre là. Ils a chaîne il y a le Congo. Et le roi RDC la République démocratique du Congo. Ce que RTNC ils appellent abréviation et la Kisinin. Bon, parce qu'on a habité si c'est sur l'accès. Antonio Toeba, RTNC, la Kissini. RTNC, Radio Télévision Nationale Congolaise. Que quoi sabiso RTNC et la Kissini. RTNC. Ah, définition RTNC, ma. Dans la ma branche na ngondi. Maman tolingi toyeba RTNC et la Kisini. RTNC. Eza vie mboka na bisoti. Simbi Congo. Olobi? Simbi Congo. Makamunyo sa Congo ndele evandi kuna na RTS. Boulouye que plus ne tombera jamais, ça c'est l'original, parole du maître. Ça parle plus trop. Quand on connaît, on connaît. Et quand on ne connaît pas, on apprend. Parole du jeune maître. Bino moko bomoni lokola bulu que plus original en mode 4G et côté la kibinu no banda kubukanga maki ba pandi pe bosekaki ebele kasi ndenge to mesana ko sabino tango sali ko seka kobosana ka big na papier te pona kokoma ozwa leçon bokanga pe bosimba yango malamu que RTNC zali na yango kaka abréviation oyo na mulai na yango elingi kaka kolakisa Radio Télévision Nationale Congolaise. Merci pour bozu leçon. To komi na suka présentation à magazine Kin l'Artus. Ya mokolo lelo soke sepela sakibino. Bopesa merci na notable ya Bandundu Doyama yende akumbela ki édition avec impact na idéologie. Na sima caméra tout ça ki bongo na Victor Jonathan Soukami véritable mwana ya Bumbu yende abenda kingai beauté na montage. Christian Liomba elongona Innocent Matengo na héritier Mboula Mystère Drone to bosanité Moïse Mike Soloke les machines madaka bangonde ba montaki ba élément ya mokolo ya lelo to komi na suka to ba susu nini po awa na Kin l'artiste to za toujours kaka ko continuer ko salela nde kilelo eloba na yango maître Maki Makesi. Tout travail mérite bien son salaire. N'importe quoi dire okotuna ngulu kasi lokola ngulu baka na ete orodundango kasi botika to pesa bongo heureux mariage na couple ya président King na Ikamba elongo na madame Edwige Mukoko to la susu nini ngana bino to monani bongo mokula lobi po sale loko te